biso manaka ya baindo kalamuye Afrika manaka ya baindo tuyeba yango tutusa yango tusale lango yango ya biso tuyeba yango tutusa yango tusale lango yango ya biso ibele bayebite utamokile kelama bote mingi na bino bande kobalandi ya Vuvamu Télévision, chaîne ya Yambo ya Baindu, chaîne oyo ekelami na likanisi ya koluka kolamusa makanisi ya Baindu pe ko faire découvrir bino maya mutuya oyo bozangi koyeba matondo mingi lisusu na bino ba bopesi biso ntango ya kozala na biso elongo na émission na biso mokolo malelo. Émission na biso mokolo malelo tolobaka yango ntango nyonso ete eyaka okati ya mabota na bino na ntina ya kotangisa bino na ntina ya kolimbolelaka bino manaka na biso Baindo lolenge yango ekotambolaka kolanda bongo calendrier na biso africain oyo calendrier na biso africain ezali na bokeseni na calendrier ya bapaya calendrier gréco-romain nde na mokolo malelo na manaka na biso tozali bongo nkenge tuku mibale na mibale na sanza ya yambo na bopemi ya motoba mobu mokama na tuku misato na mibale kolanda bongo manaka na biso soki tobalisi yango na manaka bapaya bumu mesano lelo na manaka bapaya tozali bongo jeudi le 15 octobre 2020 tokobalisaka yango bongo pamba te bososoli ekoka bokozala na ntina koyeba manaka na biso pe manaka ya bapaya nde tolobaki na bino ete kati na manaka na biso na calendrier na biso tolaka bongo na mikolo minei na kati ya poso mokolo ya yambo tozali bongo na konso mokolo ya mibale tozali bongo na nkenge mokolo ya misato tozali bongo na ntsona pe mokolo ya minei tozali bongo na nkando wana mikolo minei na kati ya poso na biso kasi na kati ya sanza moko tolaka bongo na baposo sambo to pe bongo na kati ya mois tozali na 7 semaines oyo biso tobengaka bongo bopemi yango nde elibolaka poso to pe bongo semaine tozali bongo na 7 semaines na kati ya sanza moko pe na kati ya mobu moko tozali bongo na basanza zomi na misato to pe bongo 13 mois na kati ya mobu moko tolobaki ete malembe tobona kokumbelaka bino maye bokoma kino na esika bokosusa manaka na biso lolenge yango etambolaka kasi mokolo mwa lelo na manaka na biso to na manaka ya bapaya nini yango elekaki ezalaki na événement monene oyo elekaki mokolo ya lelo na manaka bapaya le 15 octobre oyo mingi ya bayebisika bovandi etuluku bisika bali kolanda biso boyebi yango te mpona nini suti ya kozanga koyeba suti ya ignorance ndezangisi bino koyeba manaka oyo elekaki mokolo mwa lelo kasi mokolo malelo ezali bongo lisekwa ya mobikisi na biso Mfumu Kimbangu tokolobelaka lisekwa te soki liwa ekozala te mokonzi na biso Mfumu Kimbangu soki bolandaki na bilili mokolo male 12 octobre tolaki bongo na Mongo Kongo na ntina ya kokundula bongo eleki bongo mibu tuku motoba na libwa to pe bongo 69 ans uta wana Mfumu Kimbangu batikaki to bazongisaki molimo epai ya tata na elonga nyonso nde nsima ya mikolo misato le 15 octobre 1951 nde Mfumu Kimbangu amilakisaki to amibimisaki to pe bongo asekwaki epai wapi akutanaki na elenge mwasi nengwa mandombe mikala na gbagba ya lowa to pe bongo na pont ya lowa esika basololaki esika Mfumu Kimbangu atalisaki ete akozala na biso na etumba oyo kino na suka nde ti bomonaka biso totelemi tokolobaka na nguya pe na bokasi nyonso pamba te kati na biso Mfumu Kimbangu yango tolobaka na bino butu moi ete botikala katango nyonso branché bopesaka ntango nyonso ngunga ntango ya kolandaka chaîne na bino Vuvamu Télévision mpona nzela na yango nde bokoyeba ebele ya makambo oyo ebombama ebele ya makambo oyo tozangi bongo koyeba soki tokoleka totombeli te mbotama elamu na bandeko na biso seke tosali bongo mbeba yango totombeli bongo mbotama elamu na baebanso babotama mokolo ya lelo ya lisekwa Mfumu Kimbangu bisika bozali babotama elamu na bino pe tokozongisa matondo mingi lisusu na équipe technique mobimba oyo esungwaki biso po ete lelo tokomela bino lisusu na kati ya bandako na bino kuna tomoni bongo tata Futila elongo bongo na tata Kwako bango bazalaki bongo na eteni ya caméra pe kuna na eteni ya montage elongo na cadrage to pe bongo na réalisation tozalaki bongo na ndeko Timba superlatif ndeko Luzaya de pyramide pe bongo 9 lumière tata Ngala
pona ninte matondo mingi na cordo kivuya matondo mingi na mokami ndombele elongo pe bongo équipe technique mobimba ya ba monti samu o basunga kabiso tango nyoso poete toleka malamu na émission na biso bya mokolo malilo tika te kimi nzambe ya bakoko kimi ya mfumu kimbangu ekoka bonko yingelo kati ya mabota na bino pona biso na bino tokutani lisusu na mbala ya sima kengela muna banso Ibele ba yebite utamokile kelama isalima mibu hebele